Na mokili oyo nakoki ko banga batute parce que il faut na banga nzambe opesa nga pema. Parce que na masumu nanga nakoki ko kimela nzambe pe me pardonner. Parce que le nzambe a pardonné ki Moyibi, pourquoi pas pardonner Luison. Le nzambe a pardonné ki Ndumba, pourquoi pas pardonner PD. Pourquoi pas nzambe a pardonné des fois. C'est ça que moi je vous dis, hein. Bino bokoki ko sanga attention parce que je suis des fois. Parce que comme je suis des fois comme ça, je gagne beaucoup au bino bana basi boana ngote. Maintenant quand moi si moko zanga na mobali batika la ko bala ote, ozo zanga ta bijonga na olata nango pendant 12 ans. Wana ngote, mais tu viens dans mon live, tu dis que je peux te tuer des fois. Il faut connaître Dieu. Est-ce que yo yebinta be parce que na yeba nzambe talinga kya pambola nga biloko ngana na ngote alinga kya pambola nga souffle de vie on a ngote alinga kya pambola. Je me connais là où Dieu atia kinga na ki des fois nga siko bino ba congolais bolingi bandeko na bino ba congolais ba kufa parce que na accusation na bino na koloba na bino na critique na bino lelo otozang un très bon garçon, hein, Luison, parce que atalaki mokili atalaki public atalaki mama atali bato o akomi émotionné lelo atiki mokili pona bino mais Luison atalaki yango na ebisa bino, hein. Bozala ba des fois te kaka ya koluka mibali zala des fois moko mo ofandi oluki Bible penza otangi Bible même oyebi kotanga te beta monoko nzambe apeso sagesse o comprendre eloko nini eza na Bible o comprendre eloko nini Bible lobi ne juger personne et ezate le quoi Bible lobi ne juger personne. Tu fais ta bêtise ozo ke kobuma bato parce que ne juger personne neza moto akomaki nzambe te. Toi-même, ta conscience là, il peut te dire que je ne peux pas faire trop du mal parce que demain je peux partir quelque part de Satan. Non. Ta conscience. L'enzambe tia biso mayele. Ozo sala mabe réfléchir. Est-ce que mabe on ozo sala? Ok, na liboso nzambe esi nzambe. J'ai fait les péchés, mais pardonnez-moi. Est-ce que explique à nzambe okufa ki pona masumu nanga? Kobo yangate parce que je viens faire les péchés. Tu peux me pardonner? Ah oui, je suis obligé parce que na moi na yo pardonner nga. Kotika nga pas Satan ate parce que Satan a kilanga te. Mais il y a beaucoup de gens ba okufa lelo parce que ba yebi kotala histoire ya bonzambe te. Ba yebi kotala liloba te azokufa ne pona moto mokili. Pourquoi? OK li fait l'autre. C'est que soto zaki na masumo oyeba ki ko se défendre te ko senga nzambe bolimbiste. OK li fait l'autre. Yango no conseil bino ba des fois. Obomi yebaka te. Yango no conseil bino bato oyo même ba des fois même basi même ibali oyo yo lingo kufa po muto alobela ke muto afinga ki nzambe oyo akela ki muto mais bozonga kana histoire ya Bible nzambe akela ki mokili na ye ya bafinga ki nzambe oyo akela biso lelo tozotia ba choko makasi na basuki ya la joie na moto kaka biso tobeta ki nzambe na ekulusu bongo yo muto mokili olingi moninga na muto mokili asalani ata soki ya milieu, tu t'en fous de ça, tu t'en bats des couilles de ça. Tala kaka bon nzambe non nzambe loko aboyote, tu t'es découragé de quoi? Ko sala masumu nde na consciemment te ke na sala masumu na ko parce que nzambe ko limbisa non sala masumu no yeba ke Dieu il est toujours là à côté de toi. Kolekisa masumu te ko sala désordre te parce que nzambe azopeso souffle de vie ko kende ko boma chaque jour te parce que Bible lobi ke nzambe akufa ki pona masumu na ozoke ko boma zongi okufi osambeli pete OK na li felot. Tu vois? Yango bo milinga lokoloza. Sois fier de toi comme tu es. Milinga netsoza ba défaut no linga ngo bongo. Po nzambe soki atalaka ba défaut yaya alingaki atiko na ba age to na ngolelo te alingaki aboma yo kala mais là nzambe azotala kaka moto a défaut na lobi akozala na tina. Mais nous les Congolais totalaka ba oba simba Bible nde tomoni bango bato atina oya lati pantalon devant église ozomona eke hey, les pasteurs là ils prêchent bien. Est-ce que tu connais là où ils part? Est-ce que tu connais là où la nuit ils fait?
Tu connais combien de sacrifices le pasteur là, tu la vois chaque dimanche devant les gens. Vous êtes beaucoup décomplexés. Ce dota la lelo na mokili oyo. Bosi bomoni pasteur nini ya Kinshasa. Oya zi mutu ya pasi ayene na poto. Exemple na on appelle Sabino Yangwana. Bosi bomoni ba pasteur nini na Kinshasa. O bozolo baba sali ya Nzambe. Bazo sunga bana bitike. Babimisi bango na vie ya pasi ya Kinshasa. Na vie oyo ezangi social. Baye na bango na bisika ya social. Vous déjà vu ça? Bosi bomoni pasteur bimisi mutu pasi na Kinshasa ayene na poto. Bosi bomoni yango. Mais ba musicien o ba benga bango les sorcières, o ba benga bango bato akisi. Kaka ba musicien na bato akisi. Lelo bazo ke la bato mawa, maniki azalaki lelo akufa lobi, lelo maniki a comme na souffle de vie. Lelo maniki a comme un espoir que aujourd'hui aussi je suis femme taille. C'est ça la bénédiction de Dieu. Lelo maniki pe azotambola pe alati kola, asali pe vidéo, alors ça peut moi lisoko, c'est ça les bénédictions. Est-ce qu'on assure? Fallait akufa lelo. Oasir ata fali la masumu na ye nzambe akobimisa masumu wana te na bolamu asali lelo maniki parce que akomisi na bisika oyo amikuti que je suis encore. Mais yo siko lingo kufa pourquoi? Yo lingo miboma pourquoi? Po mutakala no ebimi na réseaux sociaux, po ba fingo za mutu ya kisi, po ba bimisi ba audio ya lokuto za mutu ya kisi. Est-ce que na kisi na yo wana obosani histoire ya bonzambe? Kendumba zaki pe kokota bakisi, mendumba mataki na lola. Moibe autaki kokata mutu kingo. Me akomi afuka mi liboso nzambe. Moibe amataki nene kolusu, na nzambe kolusu. Boyoka kite, botanga Bible te. Na tuni bino, botanga Bible te. Le bozo bimisa espoir na monde. Botanga ka histoire à Bible te. Boyoka ka sentiment olati kitoko, je suis trop belle, je suis comme ça, je suis comme ça. Botanga ka histoire à Bible pour le boza la dessus, te pose à la décourager te ke mutu amokili abomayo. Akata yo noki. Hein? Sois patient. Sois là avec ta conscience devant Dieu. Yeba ke nzambe azwaki tana ye ya kofondre yo oya na mokili. De nzambe pe fo pesa tana ye ke na sali mabe ebele na mokili lelo na pusa la pembeni na nzambe wana oya azwa temps ya kosala nga mutu. Oya azwa temps ya kopesa nga pema. Oya azwa temps babotaki mwana moko 23h comme 2h30 ya kofi. Mais yo na mabe na yo. Na masumu na yo, na ba defo na yo, nzambe azo continuer ko bakiso ba jour anniversaire. C'est ça la bénédiction. Ils viennent devant les gens, ils prêchent parole de Dieu, mais ils ne considèrent pas les paroles de Dieu, que personne ne peut te juger. C'est ça que moi je vous dis chaque jour. Il faut m'aimer comme je suis. Supporte-moi comme je suis. Parce que Dieu aussi me supporte comme ça. Il ne faut pas m'abandonner parce que tu me négliges aujourd'hui. Tu ne connais pas demain je peux être qui. Mais pasteur yaya mukola souke ebele pasteur bakofuka na porte li felo. Ebele pasteur bokomona bango na nzela li felo. Mais nous là, bomona biso na nzela ya lola. Oso comprendre. Pasteur bomona bango leo na ba Bible, ba prophète. Il y a des prophètes des prophètes du monde en ténèbres. Tu peux être aussi prophète dans ta maison. Au cause de prophète, il y a vie à famille. Au cause de la prophète, il y a accusation dans les réseaux sociaux. Avant de payer les gens, toi-même, tu peux être prophète de ta vie. Tu peux garder ta vie, les passés et aujourd'hui. Humiliation de les passés et aujourd'hui. Comment je peux faire? Comment je peux me comporter pour être neutraliser l'humiliation? C'est ta sagesse. C'est tes comportements. Tapotez-moi les lèvres s'il vous plaît. Tapotez-moi les lèvres s'il vous plaît. Bon, Lukaka te place à kofinga insualité. Un mot au thé à boye. Bon, tapotaka, bon partager. Bon, tiens, cadeau. Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut prêcher comme moi. Il y a beaucoup de gens ici qui peuvent dire que aujourd'hui, j'ai laissé homosexuel, j'ai commencé à prier Jésus, mais il ne peut pas connaître prier.
comme moi. Je suis vantable parce que je connais là où moi je suis, avec mon Dieu, avec mon défaut. Mais il y a beaucoup de gens ici, ils viennent que aujourd'hui je ne suis pas homosexuel. Aujourd'hui je connais Dieu. Est-ce que tu as parlé avec Dieu là? Est-ce que tu as parti devant Dieu, il te fait les délivrances toi-même? Est-ce que tu es déjà avec le prophète de ta vie toi-même avant de partir à ton pasteur là, que toi tu sais, là les pasteurs, c'est lui qui peut me délivrer, c'est lui qui peut me changer ma vie. Il y a beaucoup de gens qui ont changé vie, il y a beaucoup de mamans aujourd'hui, comme je ne gagne pas les bébés aujourd'hui, donc je peux partir à Manguingingé pour chercher Dieu. Non, qui te dit que Dieu est à Manguingingé? Là où tu pars. Pour nous appeler sur moi. Tapotez-moi les directs, s'il vous plaît. Hein? Il y a beaucoup de mamans ici en Europe, bah utiliser bah pasteur en Afrique. Abotati a comme le prophète par-ci par-là. A comme le pasteur par-ci par-là. Pasteur moi oh, envoie-moi $100, je peux partir en Gomba, je peux prier pour toi, Dieu peut te donner. Moi non. Est-ce que Ngomba na kuna ekopesa yo mwana koto na poto yo zimbongo tindeli pasteur wana caution na ba prière na réseaux sociaux à cause parce que il est faible de l'argent, il peut acheter quelque chose. Mais toi, comme tu le vis, pasteur, tu dis, oh, je peux l'envoyer l'argent parce que je cherche les bébés, na besoin na bota, tozo zoazemite, ya. Nana ngwa yebiso zeme ko uta kuna na mangengenge. Nana ngwa yela kiso ke pasteur wana zana foi, asambe la pona yo mutu. Yo zana pema ya pasteur. Pema wana ya pasteur et pema na yo, mutu apesa bino nzambe na Israël. Tu peux pas être pasteur de ta maison. Au cause de la pasteur a vu noter avant que le pasteur. Les lois se te montrent ma mère belé les koufi. Les lois se te montrent il y a beaucoup de pauvres à Congo Kinshasa. Parce que balingi ko considérer prophète, prophétie. Balingi ko considérer que je peux partir à l'autre pasteur là pour m'expliquer ma vie de ma famille. J'espère que je suis bloqué quelque part. Qui te dit ça? Il faut être prophète de toi-même. Tu pries chez toi à la maison. Tu évoques des dieux là, chez toi à la maison. Dieu peut faire miracle. Ce n'est pas seulement tu parles au pasteur. Tu peux partir à côté du pasteur, tu prends la malédiction. À côté de l'homme à beaucoup na motu bope à benji étoile. Ma kamunyo sozo lukezo simbati. Yozo mona kanzambe na notengo giaya. Si tu parles avec Dieu et sincérité, au cours des 4 semaines, c'est ça ozo eloko ozo linga. Ba pasteur a le droit de retirer ma boko yaya azo zoye étoile. Ozo moka vie zo bonga te toujours envoie l'argent. Être patient na osambe la kaka. Nzambe akosala nzoko yebite bisika bakindaki retirer ma boko kuna. Ma boko no yozo mona en public et que les pasteurs dit. Mais otuna ki nzambe te avant que pas pasteur nzambe montre-moi. Yaya nzambe la kisaka. Au moins ngana ki des fois na ngalo kwa la sakawa. Na ebisa bino so na zui mobali ona yebi ete ambongo. Je ne suis pas la personne qui n'a cause au mobile lelo pour la langa lelo jamais. N'a cause au mobile lelo na leo mbongo mettant sous pour la langa te. Parce que n'a la besoin na yeba yo. Il faut na ya na butu na bisa nzambe. Je suis comme Nazali. Nzambe na ye liboso na ona ba salité na ngana défaut na nga. Na berère na nga nzambe. Parce que ce que l'inga qui t'en a des fois, tu as tous les appareils pour m'échanger. Aux ans, bah tournevis, nous sommes changer même psycho. Mais si tu fais pas, je peux pas te condamner. Tant que nous l'ingité. Mais j'ai trouvé une nouvelle relation. Na yebi été, mais à lookinga tozo solo la. Mais nzambe la qui s'en a na butu o. Ce qui a un mobile pour utiliser étoile ya bunzambe za na kati nanga. Nzambe présenter Lion de Juda devant moi. Donc lobby a bengate, lobby rendez-vous na emona na te a bloqué na téléphone na ye. Nzambe na ye na salité na oki sonya salité na ngate. Nzambe ndumba lero kendaki ne na lola. Nzambe oka ki sonya ki ndumba nete. Pourquoi nga na kipede na nzambe na oka soni kwa kolobelo. Mais yonde nzambe na nga yondo pesa nga pema. Je viens devant toi avec mon salité, avec mon défaut. Dieu montre-moi les messieurs.
Parce qu'il y a beaucoup de messieurs maintenant, ils commencent à chercher l'étoile des homosexuels. Il y a l'autre pasteur aussi, il sort avec homosexuel. Est-ce que vous connaissez ça? Batambo ebele to mo na monde ya lelo oyo. Mususu condition fa bimakana homosexualité. Mais il y a l'autre homosexualité dans ce monde. Je suis homosexuel, mais azo reconnaître que okoki pe kokufa na homosexualité wana. Ceux qui ont eu ma présence en Zambété, ceux qui ont eu ma sacrifice à Bonzambété, ceux qui ont eu ma défaut de l'Ibosso en Zambété, pour expliquer Nzambé à protéger. Il y a deux fois, nous sommes bandits, deux fois, quelque temps en profit. Parce que Ayaki n'a pas tama. Parce que Ayaki n'a pas, parce que je vois Choupette, elle est très belle. Je vois Choupette, elle est. Je ne peux pas dire que je suis très belle, je suis très beau, parce que je ne suis pas femme, je suis garçon. De Nzambé, il y a un mindi malolenge oza. Accepte ton défaut. Il y a beaucoup de gens, tu n'acceptes pas tes défauts, tu viens devant Jésus, tu peux prier, tu gagnes rien parce que défaut na yo bomba nzambe. Ozo bomba ngo bato moki, accepte ton défaut parce que bato moki lo zo bomba bango défaut mais nzambe o mono lokwa caméra. Aibi défaut non yoso, mais pourquoi tu caches les gens? Pour être béni, il faut accepter comme tu es. Accepter ton défaut, que Dieu peut te bénir. Sois soumise devant Jésus. Dieu peut te pardonner. Ba maman a poté belé ba mbongo la bango aussi la Afrique pour na pasteur. Ceux qui a Monica pasteur mon na réseaux sociaux a azoté ya kitoko. A Monica prophète mon na réseaux sociaux Yaya a commis complexe. Yaya, il y a beaucoup de féticheurs de 2014, aujourd'hui c'est pasteur. Il y a beaucoup de féticheurs de 2012, aujourd'hui là 2026 c'est prophète de Dieu. Mais ce n'est pas prophète de Dieu, c'est prophète de Lucifer. Il vient pour distraire les enfants de Dieu. Il faut être prophète à ta maison de toi-même. Il faut être prophète ya mobali na yo. Zala prophète ya ba vie na yo. Mets à genoux chez toi. Dis mon Dieu, je suis salité. Mais je ne suis pas peur de ça. Ou expliquer je ne suis pas peur de ça. Pourquoi? Parce que na mona histoire à Bonzambe ndumba matalola na mona histoire à Bonzambe na Bible Nzambe Bible wana soki mutu mususu ali komata oyo aza na Bonzambe te azo négliger Nzambe abomaka. Siko Nzambe lokwa biso ka to considérer Bible là parce que c'est ton parole de Dieu. Nzambe nga pe na ye liboso na expliquer kaka yo moyibi autaki ko yiba ndako ya bato. Mais Nzambe omataki ne na lola. Alors moi, pourquoi tu peux pas me faire pour moi aussi? Pourquoi tu peux pas m'écouter avec mes saletés? Dieu, tu as obligé Oyo Kama. Il faut parler avec les décisions devant Jésus. C'est ça qu'il y a beaucoup de femmes lélo, bah Lukabana et pas bah prophète. Non, ce prophète n'a pas besoin. Prophète est mon un problème na foyer naïe. Prophète est mon un problème avec Ndumba. Prophète est mon ndako na yazo respecter moi ce n'est ndako te. Prophète est mon ndako azo ke gote ka moi ce n'est pas boumé pas PC makambo. Prophète yemoko qui prophète né na bagi na maboko bagi na soko tali yango zo mvute bino na église. Mais nzambe azo tukile ta à terre. Ya bozo monter mokili baby. Bozo monter aujourd'hui mokili baby. Bozo comprendre que aujourd'hui là bato bobanda ko liana. Aujourd'hui là, c'est tard de la fin, non? Vous comprenez pas? Toi, tu penses que tard de la fin, Dieu peut te venir chez toi pour toquer ta porte. Maintenant, c'est tard de la fin. Tu es avec ton défaut. Il faut être avec reconnaissant. C'est tard de la fin. Il faut reconnaître, procher Jésus. Il faut reconnaître, demander pardon à Jésus, même ton défaut, ma chérie. Kota la no batute. Kota la boba na gauche non te ba na droite non mi tala yo moko tala masumu non tala rétroviseur à le passer na yo ponza yo keloma yo zo tala ka masumu ya batu mususu yo zo tala ka complexe ba pasteur yo za complexe mutundeni zala sitoche yo moko na nzambe na yo. Il faut être sitoche avec ton père Jésus-Christ de Nazareth. Être sitoche à ton mari. Les lobes baliba les okufa bino parce que oza sitoche à mobali noté.
mobali abala yo melanda kwa libala oza sitoche te. Mais mobali ya libala wana ake libanda côté la mwana moko akomi sitoche mobali na. Est-ce que considérer les sociaux? Mbongo nyonso bando si le pas au chanat. Au cas où peut au chanat na lobby à l'équipe à lobby, je suis deuxième bureau. Si Alia Maman Alia azaki sitoche liboso ya Kofi. Dès lors Cindy a linga ki azwa libala wana te. Comme Cindy l'a venu avec ton sitoche, aujourd'hui il a gagné. C'est ça le qui chito, la chité. Bon, t'as la tête qui sitoche, comme je suis, je peux faire comme ça, je peux faire. Il faut être sitoche à tous ces moments. Il y a un Cindy Kofi, il y a beaucoup de femmes, il a sorti avec Z. Mais il n'a pas gagné l'amour de Kofi. Parce que il n'a qui chitoche. Parce que je suis danseuse et je resterai toujours danseuse. Il y a un autre monde, le loba fifi, nani, banani, bo, babine, pas Kofi, pero, de le loba toujours. Babala bangote bazaka toujours le milelano na milelano parce que ba mi yeba kite na mokilo il faut mi yeba oza nani nani akela yo po o gagner yango bomoni Cindy atalaki mabe na ete atalaki mutuna yo wana te lolenge Jaël afingaki mais atalaki ki présence on nzambe asalaki mwana mwasi mais comme je viens à cette messieurs akozwanga lokwa bandumba te alalaka bango atika bango akozwanga il faut considérer nga décision de pour gagner ta vie il faut être avec les décisions so dans la décision te yaya tu peux pas gagner même tu cherches par-ci par-là si tu te connais pas qui tu es tu gagnes rien mais si tu connais moto nini oya créa yo na monde pema oyo zanango yo fele au sala ndenge nini po gagner mais ceux autres pe mana na valeur tu peux pas gagner ton mari oko zote yango nazote ya ba mama obo kenda kana zoki na mangengenge ko sambela nana ngo ayebisa ko nzambe azakuno na mangengenge nana ngo ayebisa ko nzambe azozelo na mangengenge bomona ki pasteur te pasteur ake ko te na mangengenge mais kake ebeti ezoki nga pede Kake, est-ce que vous vous rappelez la pasteur a koufa ki na mangengenge akendaki ko sambela. Ce que azalaki prophète ya Nzambe solo. Nzambe ngaki abete na kakete na monde ya mokili. Na monde ya mokili oyo, ce que okufi na kake tu as volé quelqu'un. Ça veut dire que Nzambe atali poko zoko sabana na ye que oza mosala Nzambe mais d'erreur de ça tu fais une très grande chose. C'est ça que vous voyez que prophète wana pasteur wana kufa na mangengenge. Est-ce que pasteur wana Nzambe ayebaki nga pedete? Que na tiaka perike la joie kabelote. Nzambe ayebaki ba défaut na ngate. Pourquoi Nzambe ngaki aboma ngate? Parce que moi je suis chez moi à la maison. Mais akeko bombasiko oh bino bomona ke pasteur na mangengenge bisiko yozo linga okende kozwa mwana na mangengenge. C'est ça que je vous dis. Ba pasteur nyoso bomona bango lelo c'est pas les pasteurs. C'est pas les pasteurs de Dieu. Ebele baza ya Lucifelo. Mais ndambo nde baza ya Nzambe. Il faut faire très attention de ça. Comme temps de la fin, il y a beaucoup de pasteurs qui peuvent sortir maintenant. Fais attention. De besoin mon amour de logo ezokenete. Besoin mon ate mokile comme toutes les choses ya mabezo salima. Auto bandaka comme on a facilité mais aujourd'hui on voit ça facilité hein. Est-ce que vous connaissez ça? Écris-moi Ahmed dans les commentaires pour me faire plaisir. Parce que ma théorie on a noté en c'est pas tout le monde hein, il peut prêcher ça. Et à tout le monde c'est yo lingi kaka na kende dimanche ba te anga na église. Ya profita ka TikTok ozoka liloba na Nzambe ya. Ofandi wana oyoki ko luele la teka bisika bazo insulter. Ko wele la te bisika ka bolo be mutakala. Ya lukata mate amoko na TikTok ba hotel liloba na Nzambe. Tamso ko le kanon ka patience na yo ko tapoter na yo. Ko considérer parole la mutazoloba Nzambe tamso ko limbiso na péché mo. Mais nous les Congolais tolingi bisiko mutakaleza. Tolingi bisiko babi vidéo ya moi sina mobile ebimi. Mais tolingi bisika ba te yakati. Yango bomoni toujours Congo eza zéro na bamboka nyonso.
Mboka lokola Uganda kitoko, mboka lokola Nairobi ya moke tala classe kitoko, mais tala mboka monene lokola Congo on Nzambe atia ba richesse ebele, mais on est rien du tout. Toujours zéro, toujours néant. Parce que to yebite loko biso ba Congolais to lingaka. Hein? Parce que tozo yebate eloko nini biso ba Congolais to lingi insulte, to lingi humiliation, to lingi ko boma moninga. Lelo bozo mona camarade abomi moninga na ye. Quoi, jalousie? Mais si tu entres dans la Bible yebisi biso okay. Moi na allé maman na ye. C'est ça vous voyez à Kinshasa aussi. Moi na bomaki maman na ye. Yo lingi mokili o mona ke mokili ezoke kobeba. Po Nzambe faya ko Tokyo na porte. Ozo mona makambo ezo salema na monste. Moi na bomaki maman na Kisasa. Alambi azoli ya ye. Vous voyez pas ta de la fin. Même ton défaut, il faut reconnaître. Dis pardon Jésus-Christ. Même erreur na yo. Ozolinga koyeba teke Nzambe atala soki te ya. Si moi je dis que bolinganga lolenge naza, Nzambe atala kakabelo na osima ngote, Nzambe atala motema. Nzambe atala ba madoso na toboli yango te. Nzambe atala ka fikra ya réseaux sociaux te, Nzambe atala ka motema ya moto. Mais nous les Congolais tous tellement complexés. Ata muto ana suki na ye atie bijou na hotel liloba Nzambe alongwa kuna tala ye na no mobali azotia biloko ya basi nani yango biso Nzambe atala ka suki ngana ti nani yango biso Nzambe otala bijou na sembe bonanga nani yango biso bakosa bino biso tozana tozo discret bino comme moi comme ça je vous discret mais oyebi comme je parle avec mon Dieu oyebi lolingi na solo na Nzambe na ngate je suis désolé. Cause la défaut n'a pas été pour la bonga pour yoye baki Nzambe asala miracle. Tala oyayo. Tala oyayo. Obongisa yayo. Kotala yangate. Lolenge totala kabiso ba Congolais ya bato. Yango ozomona lelo. Congolais akomi koboma oyaye Congolais. Congolais akomi kolia ndeko. Congolais azoke koteka ndeko na uti na poto mais les qui n'est propre na Congo ake ko coopérer na bakuluna po bateka ndeko ne po baya ko menacer ba boma ba craquer ndeko na ye po ba zombongo ba kabwana. C'est ça que nous sommes toujours maudits. Tapotez-moi les lèvres s'il vous plaît. Yango bozo mona lelo ke moto depuis appelle ça un dixième na ba pasteur à Kinshasa pour ba ke go sambela bango na mangengenge zeme ya kate parce que na mangengenge mona okota te pour trouver une très bon bébé pour Nzambe ya leur Bible ebisi biso histoire opération sans cicatrice. Est-ce que opération sans cicatrice otoyo kaka et salema na mangengenge opération sans cicatrice Nzambe ya bato oyo baloba bakobota te. Dieu fais-moi opération sans cicatrice mon Dieu. Yaya, est-ce que mangengenge de salo opération sans cicatrice? Nzambe naza mwana etike Nzambe ya bana bitike. Est-ce que Nzambe ya bana bitike wana ezalaka mangengenge Nzambe ya bana bitike? C'est aujourd'hui on a vu que maman Denise aujourd'hui c'est première dame. Nzambe ya bana bitike. Vous me comprenez? C'est ça Nzambe ya bana bitike. Azalaki muto atina te aujourd'hui azanatina. Yango on voit aujourd'hui que beaucoup les gens congolais ils commencent à insulter la Jo Kabelo. Parce qu'elle est sitoche. Na musala na ye, mais elle gagne avec propre mari à côté de elle. Mais comme nous les Congolais, tolingaka mutu buzoba sala pour continuer na buzoba, mais tolingaka te mutu sala buzoba ne mais azo gagner quelque chose pour aller sa famille na ye, pour fouta biso ba auto sa publicité. Yango zomo ba tebele. Bon finga mama la Jo Kabelo. Motema mabe, moibi, mais bazouta la bolamu ya maman wanate. Parce que moi je ne connais pas la maman, na monana no été, mais je parle avec elle au téléphone, elle est très bonne maman, un très bon cœur.
Yaya total ka bolamu ya bato po lelo tozala ba haute tozwa haute tozana ngo besoin. Il y a beaucoup de gens là-bas à Kinshasa, ils vendent le Kabelo. Mais ils ne gagnent pas comme Maman la joie Kabelo. Maman la joie Kabelo a talaki que je suis avec l'argent. Dieu m'a béni avec l'argent. Dieu m'a béni avec une très bonne mari à côté de moi. Dieu m'a béni avec les très beaux, très belles enfants. Mais aujourd'hui, comment je peux faire pour gagner? Il faut que je me comporte comme Sitoche. Parce qu'à Talaki, il y a beaucoup de gens qui vendent les perruques. Il y a beaucoup de gens qui vendent les cheveux naturels à Kinshasa. Mais comment je peux gagner pour être là où j'ai besoin d'avancer? Ami mon unique, que je peux être Sitoche dans mon travail. Aujourd'hui, elle est Sitoche. Si elle est Sitoche, Naki Sitoche Naye, il construit une très bonne maison. Azali on a un appartement où il y a fanda kanya azoli ambon. Ce qui a ça la kaki Sitoche Naye le loti. Baby so le loto lo bela la joie. Baby so lelo la joie fout abiso. Baby so lelo to tia suki la joie na mutu pe to ningisa mutu na kitoko ya la joie. Mais ceux qui lelo to za boy, ceux qui lelo la joie na ba travail na pona ki Sitoche na ye. Mais ba congolais ba linga bongo te. Congolais linga ka a décrit mutu oyo azo zwa na kisite. Il y a beaucoup de gens là-bas qui Kinshasa ba osala ba misala mo boka ki histoire ba to Londres te. Hein? Restaurant kaka me bakunda na bato mususu babela liboma bolingaki la joie pe boma bato po bo benge mama ya ndoki bozoka histoire basi à Londres te babomi combien de personnes il a décrit combien les enfants de Dieu pour nini po ba gagner kaka loso na madesu ba mata volte po ba ke ko somba ngo ba mata volte po ba somba ba recho po ba somba ba mungo ba somba 5 places mais ba koti ki se po ba détruire les enfants de Dieu. Mais maman la joie wana a moni que je peux pas tuer personne parce que ceux qui n'ont pas la joie ils ont pour nous souffle vide na sagesse nga moko pe na bakisi sagesse na nga na bi je peux que Sitoche avec mon